na kama ati ba passer parce que Satan kanga famille na bino, l'état nde kanga famille na biso. Et là Satan te l'état. Oh. Pays ne zana solution ko liate na mboka. Pays ni bangola ba Brazza pembeni ba liaka beko ni kaka. Pays ni congolais soka kanga ko songa tel ko la ko lia. Okuta congolais na mboka moko na Djibouti tina te. Mais tele na bano kwa na poto. Congo soko meli miliki na tongo tipo katala bijo bepsi $20. Somoni bana ba ko kima ki mandamba ki na pa ba voisin. Nzaleleki. Tato le saraba na be bana ba ki manda kuti. Bano ba liaka be lokumu na ngenda quartier Mobimba. Seria karato zana lokumu Afrique Mobimba. Lokumu tu esila. Dikola ko sang. Parce que mona congolais moyibiye. Pays yo soko sika taxi kitia ba. Ba futi yo, ba futi ngana na. Ba ndi fo ya makolo, ya na 267. Oya ko fina nozo kitali pape katani ba bia aza kwa mboko. Toi na pays o même banyama ba calculer ko boto. Ko boto ba société ça 13 ko ngade bana. Soso ni abota ka su 5 bana. Mutazuwa yo, tazuwa ibokeba. Babi chaîne ezaka moko. Pe le pot TV. Bo s'abonner ma suivre moi. Babi ofani mujinga za ki wa. Bo lukenga. O amona ali sute. O bate bo ngai en personne. Bo lukanga pesi monte dans la Pe le pot TV. La Pe le pot TV bo découvrir fona mujinga be mission nyonso ezali. O nyonso bo luka pa fona mujinga bo zango. Na juste moi msana bino. E pesa bino kwa elengi. O bo luka ki awandeza. Bibota mona bino musika te bo s'abonner massivement vraiment na Pe le pot TV. Donc na Pe le pot TV bo découvrir tout. Jamais bozana desi. Moi c'est moi appelle ça bilingue. Donc fais-moi le ba bien. Fais-moi la curiosité alingane maramute. Nga personne qui nga makamu ozaki ndobika. Po nga mona za pona bino. Donc ba papa ba maman ba bo s'abonner na Pe le pot TV. Donc nyonso bo luka. Nga na juste moi msana bino. Donc moi msama babo ya ne bitinda te. Mais moi msama bo tinde wapi ozaka juste pona bino. On émission na nga na za pona bino. Na za pona ba musicien, ba artiste tout. Non qui pété. Donc oza posa beba msala yo salaka. Oza posa ba yeba yo, ba découvrir yo yaka na Pe le pot TV. Donc fa on mujinga zana pona yamba bino. Fa on mujinga zana pona solana yo. Yeba raté. Donc na Pe le pot TV ba yeba yo. Po ande marambweza. Babi ande pese lengi ozelengi. Donc so pese lengi to ozelo te. Onga batala ngate. Onga na beta place no ba yebinga te so na Pe le TV ba yeba yo. Po ande makambo ezali. Dans l'Afrique, boboto le ka ba Koulou na zoya na coup faut ta koulou na te. Ba fille mo buna kisasa ba joka likolo ya difficulté. Pays zo jouer rôle nene na nzala ba congolais boye bakate. Na lolengeni. Mama sata za na Congo mais sata kanga Congo te. Ba konza mboka nde ba zo paro. Yo kanga yi. Ba konza Congo nde baza na para makambo sata zo kanga na Congo. Na lolengeni. Moni mboko. Tim yeso goya tonde la kanza. Yo mo le biti soko ya yesu ye moko yo kanga mko yeso ya to ebite so le bokuna pays ne zana solution ko liate na mboka pays ni bangola ba Brazza pembeni ba liaka beko ni kaka pays ni congolais soka kanga ko songa tel ko la ko lia okuta congolais na mboka moko na Djibouti tina te mais tele na bano kwa na poto Congo soko meli miliki na tongo tipo katala bijo bepsi $20 po mela tiro lia bien congolais soka kuto na sardine na sikre so futi nyongo to ko ba afuti nyongo na ngate me na kuteke na leaks mboko makam na zoloba pe yo soko sika taxi kitia ba ba futi ngana na ba ndi fo ya makolo ya na 267 oya ko fina nozo kitali pape katani ba bia aza kwa mboko on a le belo ba vérité to na pays moko mama na ebisi yo ko kamwa mboko on a le banoko ndimate toza na retard makambo ebele or bisote l'État. Or il fallait salaire ne pas payer un assez pour te sentir que payer ça gobe bana salaire rokita. Ba $21,000, 43 000. À qui la faute qui a habité sur marche à nini? Maman. Qu'on s'est révolté. Maman, l'État ça quoi tata. Mutale ça bana tata. So tata ça souci bana te bana bosi lanzoto. Ndako bana batonda raté ba tellement pas voisin. Ba voisin pas papier étranger. So weba. So moni bana ba ko ki mandamba ki na pas voisin. Nzaleleki. Tata le ça bana be bana ba ki manda kuté. Bano balia ka be lokumu na ngenda quartier Mobimba. Seria karato zana lokumu Afrique Mobimba. Lokumu tu esila. Dikola ko sang. Parce que mona congolais moyibiye. Oro zana moyibité. To bebi sala mboka pe. Tala biso mona kisasa. Mboka nini soko boti, oreba sepena bazo sidika. Bakisi mwana. Wana mwana zanga mbo bibe na pisera terre. Ngana boche ko mingam.
lokola na mwana seke charge yesu sous danger ebimi mboko gana kama ati ba passer parce que sata kanga famille na bino l'état nde kanga famille na biso et ça te l'état Oh maman to ba polele ko l'état zo ka kolia ba ton engagement banzela otozo mona to so embouteillage ya Congo yo kanga kaka babandi babanda bolo baka boy babandi balo baka babandi ti to koma mikolo ka babandi na moni mama alamu mukende basali nzela elengesa na sepelite ana moni basali nzela foira si ma foira nini comment on est qui quitte na sepelite est-ce que wana président azama alamu pona ko sa makababo yo kanga Mobutu kala kisase suka kina kingasani machaki rai aéroport omoni libala modèle libala ezo komelela eza ndenge ezalaka kala te alolengeni yo kanga bien oyebi ke mabala kala ezali lokola mabala ya mikolo e ba modernizango mabala ba mama babalaka na ba papa ezali lokola mabala tobalaka na ba Facebook oyebi mutu te bosolaka na WhatsApp na ba Facebook ti bolingani pe bokutani bolingo komi ya solo période ya bolingo makambo bo ezosimbaka te na série akala yo kanga bien nayebi père na biso ava bala mama akokisaka 30 ans baparent na ye bakendaka mboka baye na koli ya mama oyo abotaka biso to anniversaire ya papa na 30 ans bamemela ekoli ya mwasi awuta mboka sa papa tia litoi papa ayeba te bamemela ye mama bongo eza lokola Facebook akala eyeli mama papa mwasi ndenge nini bolingo wana ti lelo balingana mpe sa dega mwasi atosa mobali mpe nyonso kenda bien lelo mabale ezokende bakomini baalliance me ezosimbaka te maintenant français yango nazobisa yo yokana tookende mpe sokokoma mpo nayebisa oke kala bolingo ezalaki na serie moko me mwana mobali po atya mwasi litoi fo acheke nanu ye moko soki akomi preto alingi ya solo kala ezalaki mobali alingi yo te ya kobenga par pamba te abike so na bengi yo na kotia na danger lelo yo nazobana makambo soko yokinga bien maser libala bameka yango lokola mungu ate ekangi to te babakisa mai libala eza soko okekende libela soko olingi moto eza veni na bino mibale okotika oyo oyeba okangami na makambo moto wana ti liwa bamama akala bakoka makambo eme biso tokoka te me totangi koleka bango soko ozo comprendre nga bamama akala bayaka mabala sa batuna intérêt mobala alingi ayebike nakia libala alongoli famille soni ntango abike na bali ye bakotala titre mobali te bakotala tasalaka wapi kolonini lokolo obali okomi mwasi ke kende kokende ke nyonso kokutana mobali akolinga azonga te mpo lokumu basangani na quartier na mboka bafete mpo ndenge akei azonga te akosala tu bakaprice mobali akanga kuta mabe ma dirige ti bakobonga esimbi lelo eyo ndimi mobali bokutani ke fiançailles 3 mois mobali amelaka mwa moko na kifiançailles oloba te mpo akabelako bambongo ntango abali bokomi na ndako kuta mobali na biere moko nalingaka masanga te komi trop tard na kifiançailles olobaki te mpo na nini baeglise mpe kopekisa yoka makambo nazoloba nanu awa mpo te bafote euti wapi landanga bien mpo monake basi ya lelo bazokee mabala na esengo lokumu te kokende komi lokola moninga akei ngai mpe nakende te babalaka na esengo baninga te landanga bien libala eza concurrence te mobali mpe kobalaka te na esengo mpona bamasa na nga tu babali balinga mpe na balaka selo motema ndenge etindi namona moto ya mbongo ti lelo na bali te me namona mobola piakela komi na bana 6 te nazopesaka babiographie oyeba bantere mabala poto banda yo oyeba meme nga mabala eutaka poto soki eye no babali ya bake poto jamais eumela sur 100 ekozala ta ba 6 etikala nyonso emwangana nayebisi yo naza na basere babala bango bakende bapoto mabala ekufa ti lelo nyonso koma bino boza na place ya bien botiki kuna bekolanda place ya faux bayelaka nini o mpe azalaka soki akei amonaka nini mobali ya poto soki abali soki okomi poto tosa ekoleka na makambo nyonso okomona koreklame te mpo alongolo na afrique soki obali na afrique mobali azio akeno poto ata omoni mabe kuna betela shebino mama moninga alongoli oyo na pasi seke nandima condition nyonso mpo nazokemba mpo na ye poto sapatu na yetaka 40 komi ya 41 nazofimba makolo na fete okofimba nalongola te mpo na besongo makambo eza na kongo oyo naoloba polele soki obali moninga kokomisa ezoba te mwasi ate olongole na vie ya pauvreté sala attention mama yokanga bien mobali kobetaka masolo ya mwasi ye badefo na ye te ntango ozwaki ye na pasi lokola olingaki ye ndima nyonso namona mibale so baswani moke eyo si na lokota yo namona mpe mwasi azobeta lisolo kozinga kutu na horoscope
mibali na bima na bango ava yo te mama nazoloba na yo biloko soko ozoloba bango na libala eza lokola mbongo asika ekatani ata babambi deja kolo ekorefese kobetelaka mobali masolo mibali obima na bango te okuti na jeune horoscope yo nga na kokai kolinga yo biloko wana toboti bana ebakisaka mobali mama nazopesa conseil kanda mobali ezaka sispo lokola ebale eboya koningana miso ekoti nyama abimaka te yana mibali mosusu akofanda azoseka ma preparaka bombi moko na likambo oloba maloba koloba na mobali eza lokola verre moko basomba yango cher mais eza fissure epasuka te ateli mutu mai ata na verre ya $100 mais eza fissure akobangaka mpenza dia fo faire yele na kopa 500 frère akopalamela na sécurité que verre ya cher mais esala fissure maloba na bino yokanga bien boyebaka mpe souffrance eyaka te patience ezalaka na tous les deux camps soko olingi mobali azalaka lokola moto ya train mobali aza lokola moto ya mutuka yo mwasi oza lokola wagon mwasi oza lokola remorque bozalaka na plaque mais bozalaka na moteur te mpo bozalaka na bamarchandise ya valeur bokende kokitisa na matadi basi bazalaka na valeur makasi mpo soki otya eze mie moto kozala na semence ye nde kobomba mwana 9 mois mpe soki oboti mwana kolandaka yo nde place bapesa bino valeur parceke mabe na bino bodebordaka na moto ya train soki omoni camion soki matadi moke moke etelemi kofinga camion te aza na susi bokoma bampani nde ezoderange ye tous les bampani na mutuka bakobisaka remorke nsima te mpo bakiliya bakolemba bakita makambo nazoloba soki ozo comprendre yango omoni mama nazopesa conseil série makambo ya libala ngai nakoti yango na losambo te anje kotiela ngai litoi te mabala euta alola nyonso emwangana adana efa bauta na lola bamwanganisa mabala nalobi na yo libala adana eve esimba wapi témoin azalaka te nima obokilo nima maleki mais kota rando yamoni kolinga libala bapesi na lola te sukasuka ekobeba bima na libala samiso natoboka miso na bolingo na nga eza facile samsa toboka miso na makambo na ye masisa mosala nzambe tisuka natoboki miso na dalila na ngai me mikumba misala na yo yango mama soko olingi moto ondima mpasi nyonso ngai naza na se na ngai moko basila nzoto nsima ekita loko esila mopepe likolo mobali topekisa ye yayo kokufa e mama nakobina turo mpe na ngai na kozonga azongaka te tolo babana bakomi soki 7 otali se ndenge akomi koko likolo badifficulté motaka mobali en tout cas mobali yango mpe mama yo kozwa engagement teke naza na mwana bato naboma nzoto na misala mobali momi soki ayika na ndambo asoso abimaka te kotala mwasi kokanda kolamba tie kobela se mwasi afungolika mofini kufa fungola fenetre talo ndo meka nini ngai nazanga mobali nini mama diga oyo naloba kondima nga te or mobali fo beta nde kukara mwasi azolema moke moke obimi naoloba na yo ebongaka mwasi mpe betaka témoignage na nsima oyo naosaba eza papa basi baswanaka te foza mwasi moko mpe alambi abengi bato lopango maadudu yaka na sani natoloma moke koza neti ngai te nga basi bakimanga mpo na makambo na olobo nalingaka te otyela bavoisin mama ya bango natyakaka te soki bolianaka loba nazala te nalinga biloko te toye kofutelana na mbote na bakombo makambo bakoliana toboyiboyi wana eza barrière kare mama nalinga eloko te loba ata moko tokolamba pondi oke basali échange bapesi omwa lipeka wana kope bango ata mbote mpo bapesi biso refrain bapesi biso ata mwa refrain. Revenons à notre mouton, pasteur. Voilà, revenons à notre mouton. C'est l'ambiance de l'émission, ça se passe comme ça. Et ça, ambiance de l'émission, pasteur lobby, il y a l'ingarané au kabate. Mais ce qu'on a au kabate, mais na modèle au boké n'angote. Oh, bakabaka soke ça. Comment ngana sana biloko ngama on rotonda te loko za voisin ngana bengo ya tolia mais natika na. Comment ngama na yango nyoso na kosisa na rotonda te. Parce que ligola c'est on a bengo to participer. Yo kene sengo kena kabaka na ngana kondi nzoto mena zaki na biloko na zalaki na biloko obango za ndenge ni bino vraiment boni bo sama kam na desode boy boni bo bote baby boy pasteur ni leza ko bakisa to dose ya ba divorce na mboka na biso to ko mo ya divorce eza difficulté mama na zo bano polele to cheba kamera ba parking to komi mwanda mais sans eza ba 5 litres to komate malé to zo ba mama na zo bano polele soko yo kinga tala ana loba libala ezaka bomengo te libala eza yeba kobomba mwasi otie na ndako mobali atemba azaka na susi ya mwasi na bana koleka ye moko yende moluki mbongo vraiment libala loba eza bongo te soki azwi mbongo amipesi moko esengo koleka mwasi na bana abi bazotala ye nazoloba no polele soki aza pierre ayekokonsele mwasi na nzala mwasi mpo atosa mobali liesaka nano ye bien
défaut numéro 1 moi ça fana kananda ko baninga balamba ya lamba te masenga bango ezaka risque le bas ate ko fana pas tata moi na mobali mama pourquoi mabala mibalo basanga bilamba malonga bakendaka bakopa salité mais basi batinga mako libela sachet yaka chaque jour moto au moins kama duduwe makala ne silité ah mami tetkali ga ninyo na sala boy bakotala titre mobalité tellement lamba mobile moi je lamba na lopango ata mobile na zaka na tricot pamba ba voisin nyos ba voisine nyos bando peso valeur bando tuno makamba ko lamba pona doyen mama nane ba chaka pe ninyo awa pour tellement lamba ka mingo comme expérience mais yo na semaine lamba ka 3 fois ou bien 2 fois pe biloko nini ba mikungu dans ton cœur retenir ni dans ya on va les aussi battre tout à rapport nous va 23h on dirait qu'on des voyages pour bela na ine oh kolamba wa bala balala ki yo kaka cité mutazo bima masuba na butazo kanso kwa mtamisala modi madu lolalite o tona ko nimba ku bona voyage o banda yo mobile na tombe peke mbote na dona sengote oh mama na zoba na yo oh mobile zaka manevre obungete na quartier lupango wana tayi na pompe na cantine na pompe bazongi saka cantine sima parce que o cantine na pa chéri a longola ngwana sana basai nanga maman na yiki ka na osko no mwana pa chéri do ozam o chaka moi si mal à l'aise yo poza me content de ça bongo na lo bana yo soko yo kinga vraiment parce que qui paga moi si bien au moins na tout le temps de peso fallait tina baba ko témoigner je bimaka mama témoigner je bimaka mona e pa chéri okei ah na bi ba tuté ba pianga mboti o soignera moi si bien sanga moi c'est panzana quartier mobimba aba ko na lipa pa ko kata na baso peso mbota valeur obi ko traiter moi si na bana na peso conseil au moins na fête kolamba quartier ba benga moi si na kolamba ba ko vérifier ta zo ki tembloko na mode alamba ka bien akoyiba te mais basi na biso ba kengela bango depuis ko kitsa biloko na mode oh donc ça conseil moi si na yo na yebi oh bane sa ma so ndoko ke boy maman me ma sachet ah pas tata yo pani ba seni oh et biloko a fait na fête ya ba iba kana fête donc bazo lamba so batu ba yebele ko makaseno ko zoela wapi batu atondi na bakiti donc on encourager batu ba encourager kate OK ba bengi si o yaka na intérêt intérêt ko iba nini biloko a fait eza ko iba misino esikaka mingi mingi batiela ngo ba paya boko bima bolamba ka mabe yaka nango pa na biso eza ko lamba quartier donc pesa expérience asik ça ko elongwa na lobi na yeta muta ko sikisa fête nyonso esikisa ka biloko esengonde ndeko na bale mkamcha balika kese loka songa besoso eziki atiela ka ba client ba finga ndako balamba ka mabe tika ngo pembeni alors yo moi si nataka okenda le récupérer premier tour akosi na zo ya na ke pisser aye na ndako premier tour tana kotala so kuna mayo na fufu eza te tika mwana biso chama ya fufu misuni eye alors chama ya badi bona to ye zéro na occupé ote we un intérêt ça fait yakande so na mulanga masango ngana komela na buto avana la na la c'est facile atoza ba sans touter na lobango chaque fois o ngana sala so ba fungoli ba dossier na ko za liboso na rabina ta ba vérité boyete mama wi makambelika na ba famille ba touter fi musoko mona bimi boyende engagement ndako mena libandelo njabana mikeme na ndako koma mukolo po na engagement nazo bano polele mususu omona bafandi chez bango soki ya bimi te ndako bakolia te baleki omona bakendaka classe papa na bangati kala ka étiquette ko basuko futa bana mineralité mwana suka ya mwasi na bala te makoma ko zanda ko en charge ko tonde ba para na e fille wana na côté mususu baso simbele fimbo za mwana ko bima te me côté musa ko mima mukola zo gerenda ndako faut que ça comprendre parce qu'on a 15000 ans bininga regretter la kité tanto na 15000 ans na oui na ndako na mama na zo bano clair yana mwasi musa botana mobali bana moko te mbale misato mibali bakima kima akoboka kitoko na pona bana te mibali bakosanga tikana songo so mwana opakola mutakoza engagement ko lekanga azate il faut luka bo manzeto po bana bali ya mazana une jeune fille et ya kata classe imbangu so na kena nzela kasi bano bakola te fona ke na raccourci mobala manœuvre ba français sambongo akopesa rien fola na mobali mo so kuta na sans frayer et ya koma chel na volonté na été comme qu'il a jugé te botika nye mama kufita za mutu mutakala bo moni tanto ko kanto bebe lenzo kande mutako mona mutakala na marché bimimbango bali ko leka basha bila ya bilamba na ala bele makambo sérieux yango mona nga kokota na bakaro batute pona yebi nzela wana soko yebi te chola oye muyibi ndumba mama fanda nye na bibe nzamba sere bandumba ko leka basha ndao na te so comprendre nga mama tikali ko 15000 wana iza mikumba na ye mutasele mabe client wana eza wa taxi ngako na mona ka taxi ba réclamaka azinga inédita après singa $5 fallait $10 taxi réclamer bongo nzoto taxi kutu moteur angani bachaka sae
Obo matime so tubi lengi me. Oya yesko enda sa mama. Oposa nzoto ninyo za na mbongo na ke mitika wana. Mama tolo baka polele. Bakena na batiki mbongo na ndako. Bisengo na mbongo ya différent. Oyebi mobali bientôt ke ba droguer ka a droguer pamba. C'est ka za na mbongo. Et bon ye pour mama tala. O même ki tolo ba. Ya baninga to tirer les sons, dévier. Poko mampako kuta na berere baninga ndete yo. Soko mona berere to ko za zo bana vie. Na mona mukolo makamloko mwana muke na mona mwana muke makamloko mikolo nzela ko lekela na famille oya ya na garçon muso mona katongo tipo ka soke baby pamba journée ne kufi mais ba jeune bele bana ba quartier ko si 30 ans atika na masolo makamba ba to bouja nzoto te po ali afa senga mais azana makaso ko baninga donc kabati makose la pays so ba bili kamba ba ese atomboki il faut tellement mboka zo nyoko la biso tourner bandage en fait décembre luka fiwa wapi atika la coincé nazolo bela yo mboko bazati lelo kama moni sepe na mutata bimi na tongo te na midi na bilite na pokwa sepe na mutata zandelo makotsa mbonga ta va na poka salaire oya sepe na muto soka zana mwasi ba otambola mwasi bike na suka mbonga ko bima mama na so ba no clair to na pays o même ba nyama ba calculer ko boto ba société za 13 ko ngade bana so so ni abota ka su 5 bana conjoncture beba ba so sa kala semi mama so sa ibike passe ça sonne na 5 bana ko fele belé suka 3 pena trona bakola ka de moka kufa imoko na nzela kwa shoko vraiment na soso ta comprendre bongo ba ah otimberige soki sosa ibi passe à pays bongo yonanga vraiment bilo msina lo ba soko comprendre yeba yango moni zaka na méchant na vie sepeli saka yo na makambo zo mona clair soki so simba te mama kotsa nzoto zage ngana bimisa lo o lo ngamo na salaka na baki na ko edama kana mutu tete ke ngamo na kufite ya famille oui mais ngani oya ngani otela motema place na sacrifianga na ba 16 à 17 ans na banda ko tambola ba cop ndako eza so na zute no ko damena kota nzoto entraînement va le koka oh mama sananga chanja kaza to tambola na ba partout na sana bato na bimana bango ba cop on ko ke luka musala mama ko luka musala ko o bazo la wapi bon so to so wapi te vraiment ke bana garçon au fan de tongo tipoka balingi masolo abatu ko le kai moko azo bate na za wapi mama na vikeba nazo peso conseil disoka na suka ya na ngana zali shebiso bazate batu wana batikala na berere na tu batikala na komba batu nde bapanza bande kona bango sango oyebi ndeko moka kenda poto temeli kolande ko wana kuma kufinga yana so ina zale lobe yana nga pota sundolanga me yana na pota zo vina ndakuta akenda ngola akenda ki Brazza beti 7 ans na ba copie logique chance komi poto banda kabelo $100 côté na dossier bato ba kusungo na vie jamais mama kuta batoko babiso bataka tembe mama na bana polele ngana tala ngaso ina zana ngote na tala na saka réduction même en nzoto nanga oh na lolengeni réduction na ndeni na dimi na 2000 francs na réduire nga na zong singa na kolia selo kwa bébé oh so moninga na 2000 francs na lamki 7 na 2000 so bi journal weza férié obe ko futa te 2000 wana na kolinga te na sala perte ko banda 10 heures oh et comme ça na 17 heures te na kotika na nzala moko na gêné te mais na koti nzoto nyonga kolia tongo donc jeune forcé quoi jeune forcé a kolika ka teinte donc tongo ti 13 heures et kende ofele na sacrifier nzala wa ba pongi kaka te même na masola ta na vandi na kotusha ngote na ndo tunaka lelo kwa mwana kimi classe ba to komi ngongani nini amuke o l'air ninyo o ka 12h30 o 4h faut to ma 13h te zaka bongo atika ti 13h sima na bani ko kosa lo kwa ko selo ko mo pembe na su 13h30 po 2000 bando ko makilo après midi komi muku se en tout cas ngambo na sala boy oh pourquoi na bi question na beti liso na ngobo ko cholanga journal le simbite nzamba misinga na 2000 so na beti masolo Pierre bongo ngaki na lela kami mingi na memi fi na ndenge ya prolongation on comprend nga très bien alors ko mona malewa landanga bien so ina ke malewa na ke malewa moko na ibi ke tulaka mingi po bachela ngebele oh malewa tulaka pesa la ko kenda ka malewa ezaka na nzela polele te batu balekaka ezaka na ba client bele batekaka na fier oh olinga ba malewa ezaka na basani ya mbele bele te oh bali ngo tshela batu na kombo ya français po botonda te ba ko semble une explication en français oh kenda ka malewa ezaka mingi na basani ya kopal moi ça tshela batu biloko asana mai moko comme le quoi fulfula savoir jaune so
soka dini ka sani abimisi asokola ngo sute po bakile baleke ebele apangisa ngo elamba moko boye sani ngo fa batiele tika na sola ndunda kala muni ya muninga eba ngalewa wana oza l'expérience ebele mama na ote wana wana siko soko koti ko sengelo musute avant no tomba mbimbi ngo tuna na information komba moteki malewa na nani po benge na komba kanso kwa kliaka ya kala mama elali ngai te banana yaki mama yo zaka soko moni bato wanga ni ba kliaka kala ngaka ya partenaire privé yeyo Pasta, expérience makasi boy. Nazo betero ba dossier nga na leka. Nge ma Sophie ba mwana nga mutaka ya quartier. Otamoi makolo. Mina kenda oluka kote na kotonda. Soko tonda ata na selo malembe nzale kotungisa oti. Ya solo. Mabende beta maselo pe benda mbimi. Soko lobite ifana kana libu. Baksaka mai. Na yebi ba jenyonso. Ya moninga tala. Na oti abino original. Bo memi fina kolela lela, bo kabe bino masumo ba yebi likambute. Dikola yo moko. Kolamuki na 3000 mozoke na likamoko babengi yo oyebi ndenge kofuta te 3000 euro bomba moto eyakatika nga awa moi o mateli moto lisola kobenga mbangu sa projet ozaki na mbongo na yo okende makambo ya ndoto soko komi balobi kaka tokoyango mercredi deja 1000 ebebi na moto ntango olingi ozonga su na moto ere ngai nasala eloko te mama ngai te ngai te ye peda fo beta ngolin on nakendaka mako ngoko bengisa ngai yaka mbangu nakotaka mbangu jamais na yaka malem nakokoma lero motema elingi priviki mbongo na nga tike na tala so namoni kopale nasali ebakisi na mbongo wana tike so ntango tokosisa na poka nakotala su modele mbongo yango ebimino nasangisi soki esimbisi ute nazongisi makolo yanga nini kolofon ye pourkui bino basi loko bapesa bino privilège bokoma komonela mibali na nyonso Jeni on a kufi likola privilège abasi ya. Na ba no polele. Likambo mama mibali bamona kapasi ya nyoso tolo bakate message danger ya mama. Komona mbongo mobala oti ko sala pêche za petete ya. Bino basi bozaka so komi na mwa 100 fois wanga ni kote mobala lokota kiyo. Omona beti bakende tasi ni mobali na bomanzo to bakeni. Omona mobala bomanzo to na famille mwasi ko leka pana ye. Tanto mona ndeba zana poto ndeba ndeko mwasi mobala bengisa kutu leki na ta moka kenda te me bakemba na bomwa. Bondi maka mibali te. On a la vérité. So mane comme na niveau mobala beti masi mama na boriji neti bongo. Seko katele lingala moko pesi na passe. Bongo tali ata passe ya mwana. Passe ya mwana nini? Mani yoko bote ya malunga wana. Oh. Ko ba ya ba kutu basalelo. Ndako za kwa batatelo kwa ngai ya. Ngaso ki mwasi to beba ni nayo na yini yo nataka naona bana nde bakoni. Mwana komi na 9 10 soka na moni kila tena bino mama na bengani. Oh. Bobo sangana ki opesa ki mama tolite ke tala papa bota biso sala boite. Boyo kaina mama bobo tele ngale boke bino nyonso. Wa ko yeba ngai yeba yebite tali. Papa ya nanga na zongsele te bino pe na bino bozong sangani bokende. Ba ya nanga na bino pe boya na ba ya bino ale mafu. La vie continue. Ngana ça clair. Mais la porte va protéger la bana. Maman va protéger la bana yokanga. Poto kufi ko la boboto. Poto kalesaki ei pour dans pour dans. Lo na poto omiso ko bomi o de ba boma yo. Bakote no na mani ba potala abela ka mutu ndenga bomi feza psychiatre tant ba ke lo ma basimo bimi ale bomi su mususu poto de kufa oh cette bozong ti lo musa ka nango o sakani fimba motelo sakani ba akamba isate buzo be sakana Europe na risé ça la na risé ko sakani ba ko kato mutu risé mo na kawan poto ne memi buso bana mpiti Mtazuwa yo, tazuwa, waibokeba. Babi chaîne ezaka moko. Pe Lopo TV. Bo s'abonner, ma suivre moi. Babi ofrani mujinga za ki wa. Boluke nga. Oh amona alisute. Oh bate bo ngai en personne. Boluka nga pes monte za na Pe Lopo TV. La Pe Lopo TV bo découvrir fona mujinga be mission nyonso ezali. Oh nyonso boluka pa fona mujinga bo zango. Na juste moi msana bino. E pesa bino kwa elengi. Oh boluka ki awandeza. Babi botama na bino musikate bo s'abonner massivement na Pe Lopo TV. Donc na Pe Lopo TV bo découvrir tout. Jamais bozana desi. Moi si moi appelle ça bilingue. Donc fais-moi le ba bien. Fais-moi la curiosité alingane makamute. Nga personne qui nga makamu ozaki ndobika. Po nga mona za pona bino. Na ba papa ba maman, ba bo s'abonner na Pe Lopo TV. Donc nyonso bo luka. Nga na juste moi msa na bino. Donc moi msa mo babo ya ne bitinda te. Mais moi msa mo bo tinde wapi ozaka juste pona bino. On émission na nga na za pona bino. Na za pona ba musicien, ba artiste tout.
na occupé te. Donc oza posa o ba msala yo salaka. Oza posa ba yeba yo, ba découvrir yo yaka na Pelo Pro TV. Donc fa on mujinga zana po na yamba bino. Fa on mujinga zana po na solana yo. O yeba raté. Donc na Pelo Pro TV ba yeba yo. Po ande maramboza. Babi ande pese lengi zwelengi. Donc so pese lengi to zwelo te. Onga batala ngate. Onga na beta place no ba yebinga te so na Pelo Pro TV ba yeba yo. Po ande makambo ezali.